Allô, allô. Allô, allô. Ba tata ba mama bandeko napesi bato nyonso mbote oyo bakolanda video oyo. Ngai kombo na nga Clarisse Kwalabi Banata. Na video ya lelo totie titre que tokomi wapi tosuki wapi. Tokomi wapi bango basuki wapi. Na kati ya mokili oyo nyonso tu oyo ya planète Terre. Soki oyoki bato balobi ke bango bazali na république et bango bazali na armée, bazana ba milice na bango, bazana gendarmerie na bango, bazana ba militaire na bango, bazana la police na bango. Ezalaka mpona nini? Ezalaka mpona kokenda kolukaka ba minerai, kokenda koluka pétrole, kokenda koluka mabombami oyo ezalaka na se ya toto epai ya bato mosusu. Ezali mpona kokenda kobomaka bato. Donc ntango basalaka l'armée oyo basalaka wana, bamindoki oyo basombaka wana, eza na ntina. Baguerre oyo basalaka wana ezalaka toujours na ntina. Ntina nango ezali nini? Ezali kokenda koluka baminerai, kokenda koluka pétrole. C'est-à-dire so bino omoni par exemple que na Congo Brazzaville kuna eza na pétrole. Maintenant baenvahisseur wana baye, bango bazana mindoki na bango, bango bazana l'armée na bango, baye babomi bato nyonso tu oyo bazana kati ya mboka wana, babandi kotimola pétrole, babandi kotimola coltan, babandi kotimola ba minerai oyo bango bakomona na place oyo bango bamoni. Tina ya l'armée yango wana, tina ya l'armée na la police ezalaka te mpona kosurveiller bato oyo bazana kati ya mboka, ezali mpona koboma bato bazana kati ya mboka. Epai ba minerai ezali, coltan ezali, pétrole ezali, or ezali, diamant ezali. Maintenant botalanga bato oyo bayebi tina oyo ya l'armée te, bakanisaka ke l'armée ezalaka wana mpona kokenda kosalaka baguerre mpona baprotéger ke bango. Mais soki l'armée na la police na gendarmerie ezalaka wana mpona baprotéger ke bango, boni bango babomaka lisu bato na bango moko. Donc il faut koyeba nani sens ya mindoki oyo basomaka na kati ya mboka, sens nango ezalaka nini? Sens nango mpona nini basalaka défilé oyo badéfilé ke wana, oyo balakisaka bato nyonso tu oyo badéfilé ke wana. Loka le 15 août elekani na kati ya Congo wana ni bato bakenda kobomaka bato na kati ya bazone kuna, epa bango bakenda kolukaka coltan, epa bango balukaka pétrole, epa bango balukaka diamant, epa bango balukaka or, epa bango balukaka batondaka te. Ni wana il faut ko comprendre. Donc soki tokamati kaka politique ya Congo wana bino ko comprendre que tango balobaki na Jean-Marie Michel Mokoko que micro yango yo loba, bomonaki ya lobaki parce que akoka koloba te parce que ye asala mosala wana. Jean-Marie Michel Mokoko tango akokenda na RCA ezali mpona kosala nini? Ezali mpona koprotéger bato ya RCA? Non, ezali mpona koyiba or kuna, mpona koyiba baminerai oyo ezali kuna. Yango wana ntango bangbataki Jean-Marie Michel Mokoko balobi me lobati lobi makambo yango ndenge ezaleli, omoni alobaki te parce que ye moko asala mosala yango. Maintenant sikoyo mpona baprotéger misala na bango bango basalaka, oyo bango bakenda koyiba bacoltan, oyo bango bakenda koyiba baor, oyo bango bakenda koyiba bapétrole ya bato, oyo bango bakenda koyiba badiamant ya bato, oyo bango bakenda koyiba baminerai nyonso tu ya mokili oyo eza na se ya toto kuna. Bango maintenant bakosala nini? Tokosala baélection, bino bopona moto, bino oso omona kote wa pouvoir ya moto ezaka moto mosusu moto apona moto yango, ou bien pouvoir ya moto ezaka na kati na ye. Question: est-ce que pouvoir ya moto ezalaka moto mosusu moto aponaka moto ke
ye moto nga na pesi pouvoir ou bien pouvoir ezaka na kati ya moto pouvoir ezaka na kati ya moto donc mpona bango baétouffe que bino boyeba te misala nini bango basalaka na mindoki oyo bango basombaka na badefile oyo bango basalaka wana mpona kolakisa ke botala bamindoki oyo biso tozala ngo na kati ya mboka oyo ndenge biso tokenda koyibaka bapetrole na bamboka mosusu soki bokee na este kuna na este ya Congo Kinshasa na este ya Congo Kinshasa kuna na bagoma kuna epai bakolto ezali kuna bokomona mpe oyo ya bino l'armée ekendaka mpe kuna mpona kokenda koluka kolto yango na bino omonaki Félix Tshisekedi na ntango ya les 3 sommets ayaka koloba nini alobi moto oyo azotianga mbeli na mokongo ebiso sikoyo tokotia bapont parce que moto oyo akotianga bambeli na mokongo ezali moto nga na ye epa na ye na 3 sommets oyo bino omonaki ntango na kati ya kongo na basali basome mosusu bomonaki Félix Tshisekedi ayakaki susu ayakaki te parce que ayaka kocomprendre que moto oyo azotianga bambeli na nsima mokongo ezali moto oyo akosala ba 3 sommets oyo alibinga na koyaka lisusu ate maintenant boyi komona nini na nsima wana ntango Félix Tshisekedi alobi ke moto azotianga mbeli na nsima mokongo ezali moto asali ba 3 sommets oyo boyoki sikoyo Laurent Sokoko Laurent alobi nini alobi ke Christelle Sassou Nguesso ayakaki awa asimisaki nga touche ayakaki awa na Angola asimisaki nga touche oyo azoloba na nani ya 4 ans oyo Christelle Sassou Nguesso akenda kuna na Angola kuna kotala Dos Santos mpona koloba na Dos Santos pesa nga mindoki lokola yo po pesa mindoki na tata nanga nga na boma tata nanga Jacques Sokuya ayaka koloba nini alobi ke kuna mabe ese ekoti tata na mwana bazobunda kuna parce bazowela basi ye tata abimina mwasi ya mwana sikoyo makambo oyo Sokoko azoloba makambo Félix Tshisekedi azoloba momoni yango te bomoni te momoni maintenant sikoyo boy oyo na kati ya makambo ya baterre oyo boye oyo bato ya Rwanda balobi makambo ndenge mosusu bato ya Congo balobi makambo ndenge mosusu bato ya Rwanda bazoloba ndenge mosusu ke biso tozala deja na mabele kuna oyo basi bapesi biso me bato ya Congo Brazzaville bazoloba nini bazoloba ndenge mosusu biso topesi bango mabele te maintenant sikoyo omonaki munari ayaka koloba nini munari moto ayi kobimisa sikoyo mpoki yango munari moto abimisi mpoke afongoli mpoke yango alobi ke bon lokola bopesi mabele te lokola nde bino ozoloba bino bopesi mabele te donc topesa bango pétrole mais ntango ye alobi ke topesa bango pétrole c'est-à-dire abimisi maintenant likambo yango ezali likambo mabele te parce que na Rwanda bakoloba ke biso tosomi mabele parce qu'il faut bakosa mpe population na bango kuna na Rwanda ke biso tozokenda kokunda pilipili kuna bango bakoloba na population na bango bato ya Rwanda bakoloba na population na bango te ke biso tokokenda kozwa pétrole kuna epai ya nani oyo non il faut bakosa mpe population na bango ke biso tozokenda na biso kaka kokunda pilipili kuna maintenant bato ya Congo mpe il faut bakosa bakongolais mpona koloba ke biso totekisi bango mabele te lokola bango bazoloba ke bango baso mabele epai na biso bango nde bazoloba bongo mpona kokosa population na bango mais biso awa mpe tozokosa bino mpona koloba na bino ke biso totekisi mabele te mais maintenant soki bino otekisi mabele te eloko nini tozowa mais parce que bango bapesi bango pétrole justement bango bapesi bango mabele te bango bapesi bango nde pétrole maintenant epai yo bango bake kopesa bango pétrole oyo na kati ya Congo na zone wana oyo ya Dolizi na zone wana oyo ya Dolizi wana oyo ezali na frontière na Angola na Kabinda kuna na Congo Kinshasa
na RDC. Na zone oyo bango bako pesa pétrole wana, ni zone oyo ezana ni na ba litige, ezana ni na ba conflit. Donc le kuta na kati ya le kuta. Tango bango bazoloba ke bino ba Rwandais boya ko dwa place oyo boye pétrole ezali pona bino bo dwa pétrole. Mais bango nani bato ya Congo ne babongisi likambo bango bazana ngo na zone wana o bango bapesi ti boya ko dwa pétrole wana. Bango nani bazana ba conflit na Kabinda, na Angola, na RDC, na Congo, ezana na ba litige nani babongisi na likambo te. Mais bango bakumo bengi sa siko ba Rwandais ko boya ko jona bino pétrole esika wana oyo biso to kokoka ko bongisa ba conflit na biso te na Luanda, na Kabinda, na RDC. Nani azo manipuler nani? Tata azo manipuler mwana. Mwana pe azo manipuler tata. Rwanda azo manipuler Congo. Congo pe azo manipuler pe Rwanda. Congo azo manipuler population na ye. Rwanda pe azo manipuler pe population na ye. Bazo koka koloba vérité ndenge ezali la te. Maintenant vérité ango ezali nini? Vérité ezali que bamboka nyonso tu ya mokili. Ezalaka na ba militaire. Ezalaka na mindoki pona nini? Ezalaka pona kokenda kopiller bamboka mususu. Toyokani? L'armée ezalaka wana te ndenge bino okansaka que mais l'armée wana ezali wana pona sikoyo et protéger biso. L'armée wana ko protéger bino na kamoni. Bino monite awa bona na fête ya 15 août ba pesi susu ba baki susu bango mbongo ba militaire mbongo. Pona ni pona ba calmer bango. Bino ba militaire boni o ya Congo wana bakena ko kufa kuna na place bakena ko lukaka ba coltan ba pétrole ko lukaka ba minerai ba diamant ba malachite or bino yebi boni bakufaka botuna ba famille ya Congo bino botuna nene ba famille ya Congo ko bino bandeko na bino bazali ba militaire ba okufa ndenge parce que batina bango kuna ezali cop na kati ya cop ezalaka cop na kati ya cop tango président oya Abiyarimana tango ya azalaka wana ba français mutu bazalaka na ye non bon maintenant ba français bazalaka na ye pona nini mais parce que bako yiba kuna coltan na kati ya RDC président o babengi Abiyarimana na ba français o babengi François Mitterrand bako tinda ba militaire na bango kuna pona sikoyo bayibaka coltan kuna na RDC angona bayibi coltan na RDC kuna maintenant batuti o bakimaki na 1959 wana o bakimaki na Uganda bango maintenant bakeli ce pas ba américain bo soutenir biso tolingi sikoyo to zonga na mboka na biso ba américain ba soutenir bango ba américain pas ba soutenir bango bakotuna que eloko ni biso tokozwa o me bino bokozwa coltan oyo ba français batimolaka kuna na RDC angona siko ba américain ba ye ba koti si siko ba rwandais na kati ya Kigali wana ba bomina ni président azalaki wana maintenant bango mako bakumo timola siko coltan ngo mais ba victime ezalaka toujours kaka population ba victime ezalaka toujours kaka population maintenant tango bango babomi président wana bakoti si moto na bango maintenant bakumo jwa sikoyo ba remplacer maintenant place oyo ba français bako kamata coltan angona bino omonaki Emmanuel Macron ayaka koloba que biso bo pardonner biso
bon bako pardonner bango na likambo nini bako pardonner bango na likambo oyo babomi Abiyarimana et bango basali eloko te tango babomi Abiyarimana bango tu bazaki ba complice wana kozwaka Colton kuna na est ya Congo mais tango bazo boma Abiyarimana il fallait bango ba protéger bato bazana kati wana bango bana tina nango te bango bako lo bako biso so perdre déjà Colton toke na biso kaka bakena bango batiki bato maintenant babundi tango ba Rwandais musu bazo kota na kati ya o babomi si président o yazalaki wana tango bango bazo kota bayebi ko o ndenge biso tozo kota wa ezali na radio mili koline koloba ko awa biso awa tozana kati ya guerre tango bato bazo kota bino bozo machete ba machete yango na mindoko bango bazaki nango na pesa bango la France d'où Emmanuel Macron ko lobo pardonner biso na pesa ki bato wana ba Rwandais mususu ba mindoki pona baboma ba Rwandais mususu mais ça va français ba pesi bango ba mindoki pona baboma ba Rwandais mususu mais ba Rwandais bazo boma ba ninga wana ba yebite que bango bazo boma ba ninga na yo fele puisque ba français ba pesi mindoki wana bango bazali wana na kati ya mboka wana te ezali pona bango bazali wana pona Colton o ezali na kati ya RDC bango ba yebite donc ba yeko boma ba ninga na bango yo fele. Maintenant, la personne mindoki ba français. Bali bo bomana kuna parce que bino bo yebite bino za ba aveugle bino bo yebite et là on est biso saka na kati mboka na bino. Biso ye na kati mboka na bino ezali pona bino te. Biso to ye pona ko luka Colton. Mais siko ba bomisi ba ninga na bango yo fele. Est-ce que na kati Rwanda wana ezala ndinga mususu bango baloba ka ndinga moko. Ezala ndinga mi balete mi satote mi nete o bango balobaka ezala ka ndinga ka moko ndinga o bango balobaka wana ezali kola ndinga na zolo lingala bo ezali patwa te ezali lingala o ya bango ezali te que ndinga o bango balobaka wana ezali monoko ya mboka te ezali lingala lokola ndinga na zolo lingala lingala ezala biso nyonso donc ndinga o bango balobaka na kati ya Rwanda ezali ya bango nyonso bango tu balobaka ngo donc kozala utu ou bien kozala tuti ezali te que ezali ndinga ya mboka ezali te lokola ndenge biso tolobaka que ngai nazali mokoyo ou bien ngai nazali momakwa ou bien ngai nazali akwa ngai nakoloba kimakwa ou bien ngai nazali mokoyo ngai nakoloba kikoyo ou bien ngai nazali mboshi nakoloba kimboshi te kuna ezali bongo te kozala tuti ou bien kozala utu ezali lokola ndenge toloba bauntu ezali lokola ndenge tozoloba babantu bautu soko olobi bautu na pluriel bautu okoyoka bien kosone lokola babantu bautu bato ezali dimension spirituelle en fait soko ozali tuti ezali mpe ka dimension spirituelle c'est-à-dire soit ozali na kati ya dimension spirituelle ya tuti ou bien ozali na kati ya dimension spirituelle ya batuti ou bien ya bahutu mais ezali te que ezali ndenge biso tolobaka que nga naza moteke nga naza mokoyo nga nazali mokongo parce que kilari kimunu kutuba lingala ezali ya moto te moto akokoloba te nga nazalaka mulari te biso nyonso tu kilari ezali ya biso nyonso tu kimunu kutuba mpe ezali ya biso nyonso tu lingala mpe oyo tozoloba ezali ya biso nyonso tu. Maintenant tala sikoyo ndenge nini bato bayi kobomana mpona ignorance bongo babomani te mpona parce que mususu azali utu ou bien mususu azali tuti non bongo babomani mpona ignorance que bafrançais bakosi bango bafrançais bayaka kozwaka Colton na bango kuna na RDC olobaloba biso toya koyibaka na biso Colton awa na RDC non bayebisi bango te bango maintenant na croyance na bango moko bakanisi que bango biso awa tozosala politique tobomana babomani
mais bango nyonso tu balobaka lingala nzinga bango balobaka kuna ezali nzinga monoko ya mboka te non na Rwanda batikala kozala na nzinga monoko ya mboka te baza nango te basi babosana bandinga monoko ya mboka na bango maintenant banani baallemand moto bakenda kuna liboso baallemand comme bako-comprendre na bango système oyo ya bango te bango moto bati bango ke oyo eza batuti oyo ezali bautu mais batuti na bautu ezalaka dimension spirituelle ezali teke ezali tribu bandeko bato babungisa bango nzela banani baallemand maintenant ntango baallemand bakomi kokenda bapesi yango sikoyo na banani na babelge etala sikoyo likambo ignorance ya baallemand na ignorance ya babelge esali ke eyi koproduire génocide na 1994 eloko nini azolinga oloba wana ke ntango bato bazoyela bino makambo ya buzoba il faut kososola il faut koluka kososola est-ce que moto oyo azolobanga makambo oyo ye moko azali ndenge nini aza na kati ignorance donc baallemand baye na ignorance na bango batiki ignorance na bango na nani na babelge e babelge bakamati yango sikoyo batiki yango sikoyo na bautu na batuti alors que bato wana balobaka ndinga kaka moko baza na bandinga mibale te baza na bandinga misato te eza mpe na batwa batwa ni oyo biso tobengaka bapigme eza kofinga te bapigme bavanda na bango mingi batwa mingi bavanda na bango na kati ya la forêt kuna maintenant bango baza na kati ya ville awa mingi eza banani bautu na batuti bango nyonso balia kaka place moko basala makambo eza dimension spirituelle maintenant sikoyo ntango bino bomoni sikoyo na kati ya Congo na kati ya Congo wana sikoyo ntango parlement wana na sénat wana ekoloba na bino ke te biso totekisi mabele te mais d'accord bino botekisi mabele te mais munari alobi yango alobi ke topesa kaka pétrole munari afongoli mpoke donc ezali likambo ya ti bango bapesi mabele te bango bapesi nde pétrole loko bango bapesi pétrole na zone oyo eza na baconflit maintenant soki bango baye mpona babimisa pétrole yango mais il faut bien bazala na place oyo bango bakotia bainstrument na bango bapareil na bango mpona babimisa pétrole no yango wana makambo mabele ezobima mais likambo ya sukasuka oyo bango bayi koluka wana eza nini ezali pétrole oyo ezali kuna na dolizi kuna oyo ezali kuna na RDC oyo ezali na Angola oyo ezali wapi na Kabinda donc bozomona ezali conflit na kati ya conflit tata na mwana baza na baconflit na bango conflit yango ezali wana Sasuland eza na baconflit yango na Kabinda na RDC na Angola oyo baregle te maintenant bakei kozwa troisième larron balobi Rwanda yaka na kati ya conflit na biso awa oya kobunda conflit yango awa boye babendi sikoyo boye Rwanda yaka yango wana Laurent Sokoko alobi ngala kotika bino te d'abord yo Christelle Sassou oyaka kokosanga oyaka kosimisanga touche awa ke yo olingi obomisa tata na yo molingi osimisanga touche olobi na nga na koti ya bino epa ya Dos Santos nde ezalaki mpona yo olingi oboma tata na yo osimisika touche te osimisanga touche te 4 ans abomba likambo yango ayi kobimisa yango sikoyo maintenant sikoyo mpona nini bazobengisa yango na Destin Gave alobi mais soki na kati ya Congo awa bokamati Jean-Marie Michel Mokoko botina boloko bokamati Dabira botina boloko mpona balinga kotire na avion ya Sasuland boni sikoyo Christelle Sassou Nguesso bino kotika te donc wana dossier sikoyo ya Destin Gave alobi te bino il faut sikoyo il faut mpe kokanga Christelle Sassou oyo alinga oboma tata na ye puisque mokoko aza na boloko mpona alinga kosala coup d'état wana sikoyo David moto azoloba Destin David moto azoloba
Maintenant, si on a la diaspora, on ça résumé pour comprendre que maintenant, la diaspora, tango ezo wa kuna na Laurent Sokoko, na pétrole, na makamuna bango kuna, il fallait maintenant batina bino nani, babi misela bino nani, Alain Babankou. Tout wana kapona kombrouiller bino na diaspora. Que non, problème ezalia ba sapeur. Tango Norba de Paris a donc si riposte. Bon moni a lobby sous. Parce que bambatiye, abimi na polele abimi na poisse. Bambatiye. Maintenant na simawa na bomoni nini? Bomoni ministère de la SAP ayiko lobani. Ayiko lobake. Bomoni ngai ministère de la SAP na kena kotala Alema Banku. Alema Banku a chakseke. Donc ya koko ya ko bima awa le lote ya ko lobake. Bino ministère de bino la SAP bino sala kanini. Ezalo kutana ye. Bangbati Alema Banku. Alema Banku kao bati e kao. Donc ministère de la SAP na Norba de Paris bati Alema Banku kao. Maintenant Ben Mukasha. Bon yongi Ben Mukasha non. Yen nzambe na ye ezali moto. Ezali Willy Etoka ezali nzambe na ye. Maintenant eloko nini il faut bien comprendre na kati wana. Kozala sapeur moto motazala mouvement na ye. Norba de Paris azana mouvement na ye, azali sapeur azana mouvement na ye, ezapena kombo nango. Ministère de la SAP azali sapeur azapena mouvement na ye, ezana kombo na ye. Ben Mukasha oya ye ezali ya kokenda ya nzambe na ye ezali Willy Etoka. Donc wana SAP ya Willy Etoka na Ben Mukasha. Il faut pas bo sangsate. Tete. Bo sangsate. Sapeur azali artiste azala ezali lokola ndenge tolobaka ke ezana Kofi Olomide ezana Franco ezali na Zaiko ainsi de suite. Donc mutazana couronne ye. Donc na SAP pe mutazana couronne ye. Donc ezali ko sangsate soki Ben Mukasha asa du nzambe na ye wana ye. Donc boko sangsate moni na tie point wana maintenant. Maintenant na sima wana siko bomoni ni bomoni que défilé basali yango te lokola ndenge basalela. Pona nini? Parce que Laurent Sokoko kuna na Angola kuna pe Félix Tshisekedi apesa ki interview. Alobi Félix Tshisekedi apesa ki interview. Alobi no moni Kabila zana lokuta. Kabila ye wana motazo soutenir nani coup d'état au bako ngosa na kati ya Kinshasa. Coup d'état au bako ngosa na kati ya Kinshasa zanani ezali Joseph Kabila mutazo azo soutenir yango. Donc Joseph Kabila azo soutenir Corneille Nanga, qui dit Corneille Nanga, qui dit nani, qui dit Christelle Sassou Nguesso. Donc Félix Tshisekedi a fongoli poké. Laurent Sokoko a fongoli poké. Donc li parti zo kwa nanani na Corneille Nanga bato ya Congo Kinshasa lui Corneille Nanga zana kati ya Congo Brazzaville wana. Donc Corneille Nanga na Christelle Sassou bango to ko ngosala ba coup d'état ba balingo banda coup d'état kuna et pas Félix Tshisekedi ba ya kanango ti na kati ya Congo. Angwa destin d'avait à l'obité il faut siko ba kanga Christelle Sassou. Donc défilé siko yo soko ba moni défilé ango ezali nombre ya bato te obakie kuna non. Il faut au moins na bilongi na bango nyonso tu mawa moto moko ko seka na kati ya défilé wana zakite parce que bazala kati ultimatum o basi batini bango déjà na Félix Tshisekedi na Angola. Maintenant est-ce que bino yebi que RDC wana azali na kati ya ba corps na ye o bango benga ka SADC. Donc ezali oyebi RDC azana 9 frontières. Donc na sud ya RDC na sud Afrique bango nyonso tout ba pays wana nyonso 14 wana nyonso basali eloko na bango benga ka SADC on ezali pona ko protéger la paix ezala na zone wana nyonso ya sud wana sud ya Afrique nyonso wana il faut ezala. Donc longola na RDC ti na Afrique du Sud kuna bamboka wana nyonso tout na Angola na kati tout il faut et ya la kati SADC. Donc il faut pesa la place wana mobulu ezala kuna te
donc bango siko basangani balobi que yo Félix Tshisekedi biso tozana yo biso tozana yo ndenge siko yo so bibisi Joseph Kabila na mpolele na mpwasa parce que alobi yango na bango bakutani kuna na bakona bango Sadek wana bakutani kuna Félix Tshisekedi alobi botala siko makambo Joseph Kabila ko lingo sala maintenant Joseph Kabila azali nani Joseph Kabila azali motoyo Laurent Désiré Kabila bambongo na yetu akotina ngo wapi kuna na Zambie kuna na Tanzanie kuna azana biloko na ye nyoso tu bambongo ne nyoso zana Tanzanie na Zimbabwe kuna donc na Afrique du Sud wana nyoso biloko ya Laurent Désiré Kabila ezali kuna angona bino mbona kabana ya Laurent Désiré Kabila na Joseph Kabila benda bika pona bambongo wana donc bato ya Sadek bazali siko na sima ya Félix Tshisekedi pona maintenant kozala maintenant contre Rwanda contre Congo Brazzaville et moto aluki bitumango nani Christophe Sassou na tata na ye angona Laurent Sokoko alobi ko bino bomoni mwasi o babengi joli wana ye wana moto akomi ko contrôler sikoyo pétrole ya Congo angwana babimisi sikoyo dossier ya pétrole ya Congo nyonso tu babimisi yango nyonso Sokoko abimisi yango nyonso tu alebo tala bapui o ya pétrole ya Congo yango donc secret sikoyo oyo bango bakosala na molili ezalaki bango bakanga toujours na molili bakosaka ba congolais que bino ba congolais bino il faut bokena misala bino ba congolais la jeunesse bino il faut bosala boye te bino ba congolais nyonso tu bozana na besoin kosala eloko moko te mbongo na bino ezali Laurent Sokoko asa bimisi mbongo na bino nyonso tu na mpoleli na mpwasa bino boyebi bato oyo bakendaka ba misala bamboka oyo bamboka lokwa ba France bato bakenda misala parce que bango kuna bazana pétrole te bango bana or te bazana diamant te bazana eloko moko te bango bakenda kosalaka kobomaka bato mususu pona bayibaka biloko angola bango kuna ifo bakenda misala mais biso oyo pétrole na ba colton na ba diamant na biloko nyonso tozana ngo tozana besoin okenda misala te est-ce que bozo mona différence bato bakenda misala bafuta ba impôt ezali bato bazana biloko wana te mais biso tozala biloko wana ezali kola na Dubai bango bazana pétrole na bango bazana biloko nyonso bango bakenda misala te donc bato bako kosa bino te pona koloba que non bino la jeunesse faut que misala te bino okenda misala te comment wana que Congo a ko nourrir 250 millions ya bato comment wana 250 millions biso tozaka 6 millions donc okenda misala pona Nzamba sa pambola bino depuis mokile banda depuis na kati ya libuma mamba na yo nzamba sa pambola yo soki yo botami na kati ya Congo nzamba elingo loba ke nzamba sa pamboli yo déjà 250 millions ya bato oyo Congo a ko nourrir ezali okola population nyonso tu ya Nigeria na population ya Côte d'Ivoire ba population wana nyonso tu Congo a ko nourrir ango mais yo sikoyo botami na mboko yo ezaka 6 millions d'habitants yo zo mona te ba pamboli yo déjà mais non yo ko tungisama pona okena misala ya nini nekola moye makasi wana okena misala ya nini tala siko Laurent Sokoko ni moto maintenant ayi ko fungula mpoke pona koloba que mais bino ba congolais bo doit dignité na bino boza déjà ko ba sa ba pambola bino déjà depuis mokile banda mais bino okena luka misala nini wana ba discours pona ko kosaka bino. Maintenant siko na sima wana siko na sima wana bino monini après ba discours à lokuta bon ba sali wana bon moni siko ni bon moni que ba esclave o ya Sassou Londres ba bani ko sona no ba esclave ya Sassou Londres ba laksi bango na zena TV wana ba esclave ya Sassou Londres ba komi ko sona ba ko sona pona nini mais parce que Thierry Mungala ako bena mbongo na komo na bango donc ba Sassouiste na Thierry Mungala bazo sone opesi ngwambo aboyi motazo la sango nani sir makoso na zena TV
omoni bakosaka bango baesclave oyo ya sasu londe parce que république batika kosala yango te république du congo batika kosala yango te bakosa bino te république du congo batika kosala yango te yo ozali wana okoka kokenda ata mosala ata moke te yo ozali wana kaka mpona kosurveille mboka na yo parce que ozala biloko wana nyonso bango moko moto oyo baza na baminere te baza na colton te baza na pétrole te bango moto bakenda misala awa maintenant sikoyo baesclave oyo asasu londe oyo babengi nani Albin Lesembe na opesa moto moko awa mbote kulu muzika napesa mbote nayebisaka yo nini nabi yo moni bato Albin Lesembe akoya koyiba bafoto na nga Albin Lesembe ndoki na kati ba video na nga nyonso nakoloba yo Albin Lesembe ndoki nakangi yo oyiba bafoto na nga lokola Asie Dominique de Marseille na lui na sina ngbati bino boza bandoki bapuboka na butu ba Albin Lesembe nakanga ye na nini nakanga ye na bafoto na nga nde ezalaka ntango oyo batie bango kobini basasuise bokenda sikoyo kopesaka baréponse na bato me nde bayekotinda bango bokenda koyibaka bafoto ya bato mpo na tosalaka yango na bakisi mpo na biso tomesana kosala bakisi barompoint nyonso tu ya congo ezalaka bakisi na bakisi Jacques Sokuya ayaka koloba bango ale biso moto oko kokenda otia bakisi Albin Lesembe wana mosala bango nini kokenda kotiaka bakisi Albin Lesembe omoni nini obimisi ko na mpolelo obimi na mpoasa Albin Lesembe nasi na ngbata yo deja Lesembe Albin Lesembe mota ndoki bonene ye wana bato bakanga Congo bango wana ba Albin Lesembe siko abimi na mpolelo babimi na mpoasa Albin Lesembe oko yaka siko ko yako yiba foto nanga siko mbongo ngo o batinda kiyoko kenda ko yiba foto ya Clarisse Akwala bapesa ka kutu ngo te omoni siko Thierry Mungala meli bino mbongo bokomi ko lela no siko bobimisi makambo nyonso na mpolele na mpoasa maintenant ni abanda ko ganga déjà depuis kala nana abanda ko ganga Clarisse Akwala ko loba nini alobi botala Albin Lesembe ndoki botala na kati ya barompoint nyonso tu ya Congo bako tia bakisi wana Jacques Sokuya tanga yalbi biso toko kena ko tia bakisi ale mabe koti biso toko kena ko tia bakisi e lokola bango babomaka adwa biso siko to bimisa makambo nyonso na polele na posa aya ko bimisa bino bokanisi ko moto akoya kotanga bino discours moto ayi akotangela bino discours mais discours ya so tanga wana akotangela ngo pona bino te ezali moto ya komé discours wana akombi yango pona ye moko pona ye sasu oyo azotanga discours wana bakomeli ye discours pona ye azotanga discours yango pona bino te bozo comprendre te bato na kati ya bino omoni bien que Thierry Mungala ayi koloba makambo ndenge mosusu pona la jeunesse basi balembi na bango balobi moto oyo oyo bakolo batia biso oyo comprendre que ne makambo te mais là biso to lo mango kana ndenge na biso moko bayi koloba bino la jeunesse bino rodelaka ni rodelaka makambo bako komo ya lokuto Thierry Mungala ayi ko pasula mpoke afongoli bino mpoke ale minyo sotu eza lokuta maintenant moto ya komi discours oyo ya le 15 août akomeli yango pona bino te akomeli yango pona sasu alobi yo sasu linga mboka discours sasu atangi ezali pona ye moko moto oyo akomeli discours yango akomi yango pona ye sasu alobi tanga makambo yo pona yo tanga kuna ezali système na kati ya système moto na moto azana système na ye Thierry Mungala azana système na ye moto ya komi sasunge so discours azapena système na ye angona azo sala pe oya ye combat na ndenge ya kokoma mendolo ba discours wana oya komaka wana bino so comprendre bino kasi ka parce que bino vovana na l'étranger ni bino moto bozo combattre système oyo ya Sassou Londe non même moto azo koma discours azo combattre système ya Sassou Londe même porte-parole na yemoko oyo balobi Thierry Mungala azo combattre pe système wana bolandi même bokilo yemoko akoma ko saba vidéo o pona combattre système wana donc système comme on dit système
olandi donc moto oyo akomi discours wana akomi yango mpona bino te akomi yango mpona sasu amimona ye moko est ce que Sassou Nguesso alingaka justice non yango alobi linga justice est ce que yo olingaka bato yo Sassou non Sassou atangi yango mpona ye atangi yango mpona bino te alobi Sassou Nguesso yo ozali na politique du genre oyo babengi Ignace Ngani asala politique du genre oyo basalaka bana mibali kutaku alobi non tokokosala esu makambo ya politique du genre te il faut tosala nani éducation sexuelle bazoloba ngo na Sassou ye moko bakosadresse na bino te bakosadresse na Sassou ezali ku na kati ya ku banani bakopesa bato nyonso tu baza na kati ya diaspora balobaka ke biso toza na badossier banani bapesaka Guy Brice la matinale banani bapesaka mpona nini bakomokanga Audrey Lelo mpona nini bakomi kokanga Audrey Lelo mais parce que ezali système ekati ya système bato ya système mosusu badwi sikoyo système oyo azia na tv wana bakangisi moko na bango donc système ekomi kolia système eso bino omoni système ekomi kolia système elingi koloba ke ya bango esili esikoyo bato nyonso bamoni ke Sassou Nguesso ye moko amitangi discours oyo basikomeli ye esikoyo Thierry Mungala mpe abeti oyo aye mpoki alobi ke te l'année de la jeunesse wana ezalaka cob ezalaka nango te alobi bino omoni basasouiste wana nga nalia mbongo na bango nyonso tu babima zero bakenda koyiba sikoyo foto ya Clarisse Akwala yo ofele apres bino omoni sikoyo nani Asie Dominique de Marseille asali mpe kopi ya ye alia bambongo na ye ayi koyiba nini ayi koyiba bafoto ya Clarisse Akwala nalobi lokuta na bino ale atipa Akwala ayakaki awa boye kosala bondoki nalobi nakangi yo ale atipa Akwala nakangi yo nayobi bana potopoto botala ale atipa Akwala ndoki monene donc bandoki na bandoki babandi kobunda donc sikoyo ekosuka ndenge nini ekosuka sio barwandais sikoyo bakubalukela sikoyo Sassou Nguesso mpona koloba oh mais yo place oyo opesi biso tito koluka pétrole wana nde yali place oyo bino nani bozala balitige nango na Kabinda na Congo Kinshasa na RDC donc sikoyo SADC akomi olandela sikoyo Rwanda akomi olandela sikoyo Sassou angwana bino omonaki ke nini défilé basali yango te alakisika bamilitaire na ye oyo atindaka kokenda kopiyeke bamboka mosusu oyo atindaka kokenda kopiyeke na este kuna mpona koluka colton donc baomona na kati ya planète terre oyo nyonso tu ezali kaka barépublique ya bapilleur ya miyibi na miyibi donc sikoyo boye bino omoni Albin Lesembe abimi na mpolele abimi na mpoisa Albin Lesembe moyibi ya bafoto ya Clarisse Akwala Albin Lesembe omoni ngosuki no omoni ngosuki na moyibi ya bafoto ya Clarisse Akwala omoni ngosuki omoni ndenge sikoyo Thierry Mungala ale bino mbongo omoni no bon bino omonaki nini bino omonaki awa boye tango Jean Dominique Okemba ayakaki na ambassade bomonaki nini omoni ke bayaka ofungola mpoke mpona koloba ke mais bino ozala ba passeport te depuis 2003 bapesa ba passeport ya CEMAC zone ezali zone oyo bato nyonso tu baliaka ba France CFA bato wana tu baliaka ba France CFA wana bayokani balobi bon topesa bato na biso ba passeport basircule ke na ba zone nyonso baliaka CFA puisque biso nyonso toliaka CFA donc moto akolonga na Congo akie na RCA akie kuna na Tchad aleki kuna asali boye na ba CFA angona bapesaki ba passeport ya CEMAC mais bon basani bakangi etango yango ekoki puisque Simon Kimbangu alobani Simon Kimbangu aloba tango yango ekokoka bango bakozonga na bamboka na bango etango yango esi ekoki yango na sokoko abimisi Sassou Nguesso na mwana ye na polele ya mpoasa Jacques Sokuya abimisi système wana polele na mpoasa omoni maintenant sikoyo esclave ya Sassou Lande sikoyo babani kolela Thierry Mungala abimisi système yango na polele na mpoasa moto akomaka ba discours ya Sassou Nguesso abimisi Sassou Nguesso ye moko na polele na mpoasa maintenant ba comprendre loko nazoloba ke moto ya koma ba discours ya Sassou Nguesso ye pe azobunda mpona Sassou Lande elongola
angona komi discours wana bino boyebi soki na lobeli yango na mode musu bo comprendre loko ni na solo bino omoni tabule azali musicien maintenant tango tabule akeko zwa mwasi oyo ako yemba na ye oyo bengi Mbili ya Belle mwasi na ye ya ndako mwasi atabule ya ndako ayiko koma nzembo nzembo wana sikoyo bwe nzembo wana tabule ya kamati nzembo wana pesa wana Mbili ya Belle ayemba me Mbili ya Belle azo kanisa ko ndenge yazo yema nzembo yo nzembo ngo ezali tabule mutakomi yango ndembanda mutakomi yango mbanda mutakomi yango metangu sikoyo Mbili ya Belle ayiko yeba ko nzembo nga na yemba ko nde ezali mbanda nanga mutakoma mbanda nanga nayo kaka ye na sango mbanda na ye mwasi ya tabule mutakoma yango apesi na mobali akamati apesi yango na mwana musala ako benga ka Mbili ya Belle mwana musala yembi etango mwana musala ayiko yeba ko esila na tabule angwana bomola ka tango oyo tabule ya linga kopesa Mbili ya Belle bouquet de fleurs kuna na Congo Brazzaville ya aboyango apesa tabule son donc yako yemba na kuna na Congo Brazzaville kuna maintenant tabule ya yena bouquet de fleurs ya aboyango na miso bato nyonso angwana ko lo bino ko bato yo bakomaka bato discours bakomaka ngo pona population te bakomaka ngo pona moto azotanga donc bato bayembaka banzembo yo zokenda olio composer nzembo na yo moko yo kenda kokamata nzembo mususu bazokoma ngo pona yo moko ezali okola bato bazana kati ya diaspora no bon balobi ko biso tozala information sûre mais depuis bon ba kita information sûre ngo ti lelo sa sulo de zali kaka au moins de bakosi bango celui qui nie tout yema ko noko na ye azamuta système ya wela ke loko mususu na sasungeso bakisi na bango ezali kune pas sasungeso donc sasungeso pe a dribbler ba famille surtout oya joba bakisi na bango alwi ngoto boko jelo ko mokote ngamo ko na ko joba pétrole bino boko zala wana kaka bana msala nanga donc bakisi ya bato surtout ya Congo oyo ezali na maboko ya sasungeso akanga bango catch angona bino mona banjo Mathias ba tourner ko en rond ba mirasa ba tourner ko en rond pona nini alors que bazala belément nyonso soko kwa sa pesi bango belément nyonso mais bazo ko ka loba te pona nini mais parce que ba kisi na bango nyonso bango apesa ngona sasu et sasu akanga ngo bandoki ya Congo abimi na polele babimi na mpwasa